mbote ya trop na baitu bazo kotala ngai komo na ngai bogarde de la presse mungu antombolo mo mai waranyinda bande kona ngai kisasa bipa itu bozwami bozo kotala ngai nazana fier na bino nazo kolela bino mabe bande kona ngai laisse-moi vous dire que l'actualité dominée par l'actualité de faire rigola Jésus de Nias mungu antombolo mo mai waranyinda o wapi bazo ko séjourner na mboka ya Guinée équatoriale akendaki kobeta grand concert mobange na concert samaki kuna batebele bakendaki na ba mise mais mutazo koyoko nezaka fere pona koyebesa bino ke fere aza numéro 1 aza number 1 ya ba mise tu ya Congo le patron de la musique congolaise père spirituel de la musique africaine que fait rigola mungu antongolo moi mai wakanyenda bande ko na ngai tomoni moi ba débat ndenge zo ko salema ke non fere aza na succès te fere aza local fere siko local ango fere rigola Jésus de Nias mungu antongolo moi wakanyenda ye wana ba memiye et pas président bino bomoni président ya Guinée aza on dirait nanga président ya Guinée yo moni nani Bourgmestre Longange ou bien omoni nani aza chef de l'état muto abengisi fere que fere ya ko beta musique awa puisque fere en réalité des choses ezamba la liboso te babengisa ka pas président de la république fere babengisa ka awa chaque le 30 juin abeta concert lipanda chaque le 30 juin abeta concert lipanda concert lipanda ça ba concert populaire té et ça ba concert moko à l'occasion de c'est-à-dire que et comme référence les lo na mboka soki le 30 juillet koki boye il faut benga fere aya ko beta concert so musicien makelelo alo bakaka numéro 1 na sa benga ye président ni na sa benga ye Ahmed Bakayoko wala ka soki muta franc-maçonnerie ou bien nani poto zo solo la fere yona na Guinée azoko séjourner na Guinée azo beta ba concert ba tebele j'espère que bomoni image ndenge nini faire rigola et puis TVV ja radio te mais par rapport ya que non faire na kingani bolongole loko wana faire na kingani eloko wana ifesila tantine Fanny Subalala côté makambu ya ke comparaison et osimbate par rapport à nini omoni lelo na musique na biso la musique a été toujours internationale batobele balobaka ke non ndenge za boye la musique n'est pas internationale musique tout obetaka eza internationale problème est que musique na yo zobet est-ce que ekoti na mitu ya bato il faut ekotande na mitu ya bato omoni lelo mutu ayemba opakanda msa cha mwana mobali wana ayemba soki na kiyombe na bango ayemba soki na nini na bango et traversa partout dans le monde entier c'est ce qu'on appelle musique ezaka te que non likolo wana esukelika na makelele na maya bandal et puis mususu pena mususu wana soki nini et c'est non ça c'est pas la musique. Musique c'est des chefs d'œuvre. Musique c'est ça ba œuvre. Et ça ba empreinte, il faut laisser les empreintes. Tout quoi ça m'a raté. Le long n'amboka débat ils la soki ko comparer faire na koyemba boye za la souté. Soko meka ko comparer faire faire rigola na kinga ba biso pena ke te. Ko comparer pena Barcelone na équipe a Chinkunkulte. Ko comparer Sangaba Lende na Real de Madrid te. Faire rigola za Real, za likolo za international. Pendant que bato bazobeta na ba pelouse synthétique te bazobeta na bazelo na ba avenue ko comparer na muta beta na pelouse synthétique te lelo soko tali faire wana ba bengise pas président de la république akeko beta concert président ya Guinée bande ko na ngai atako bino bozolo ba keno muta za na succès te bon faire gola ça fait maintenant 4 ans 5 ans azan album te na terrain tozo solo la azan album te na terrain siko boye bisa ngai pona nini azobeta ba concert ebele koleka bato tu bazala ba album ya seka siko muta bongo azana concert te TV za radio te botika biloba loba botika biyamba TV za radio te bachela biso image e bongo tozonga toyamba ba moko bato kuna bazoko beta concert kuna tokoyamba ba mise par téléphone puisque ngai ngana sala kango bien na koyamba bato par téléphone tosolo la toyoka et puis toyeba programme na bango siko ezandenge nini bazoya kisasa ou bien bazana kuna po par rapport à information balobi ke faire rigola il faut changer nationalité omoni ndenge biso to négligeaka biso faire na kinana na kisasa bango na balobi changer na nationalité balobi ke pona bango faire rigola za net numéro 1 ya musique na bango mais awa na kisasa komona mutaliki na télévision faire mais président de la république wana sengi gouvernement congolais faire changer nationalité omoni neto ko perdre mutu netije omoni nento ko perdre mutu netije botika biyoka botika biloba loba présent ya wana papa TV za radio te tela na image
tokozonga tout juste après. Play. Ton bien-être bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant. Nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, mon aïe Marie, Benakidi baby. Et je me suis peu à peu appris de l'ange qui ne venait pas des cieux. Quand je le laissais s'ablottir contre moi, je peux l'aimer sans pouvoir oublier. Comme le soleil qui m'a ébloui. Champion d'Afrique. Ni Camerounina. Jésus. Voilà, tous en direct, Blaise Créateur, FIFA. Ouais. Bonjour. Ouais. Bonjour, papa. Bonjour, Bogard de la presse. Blaise Créateur, aux en direct, bato bazoko yoka yo bazoko tala yo. Blaise Créateur, aux en mboka Guinée. Ndenge nini makambo ezolega ndenge nini kuna? Ouais. Makambo ezolega très bien. Tous en chambre, toujours se reposer bien. Pour le but de Zagui, nous les gars qui lobby, c'est ça qui fait à 2 heures. Et moi fatigue quoi. Donc moi fatigue, mais ça va. Voilà, merci beaucoup. Bozana moi fatigue. Limbisanga moke ba fanatique bazana posa ba yoka yo puisque oza moko ya ba fanatique déjà ba loni yo ndenge oza boye oza na impact ya kosakana te par rapport ya cri na opesa makambo. Mais par rapport ya ndenge obinisa ki batu lobby na manifestation chef de l'état, elega ki ndeni? En tout cas, Jésus de Nias, à aussi la revenance Jésus de Nias, c'est le coup. Donc, maintenant, les sans repos, conseil de l'équipe très bien. So, ils avaient ma casse, il n'est pas taillé, ma casse. Le fait qu'il devant pour Konzambo, Kazala, en tout cas, les Guinéens, ils sont satisfaits. Tout le monde, c'est pas mon nez, à te préparer, ma camarade. Et puis, tout ça, c'est de zombies. Quand tu sais que les bangoras radons, tu sais que les bangoras à chaud. Donc, si vous avez ma casse de faire, à l'époque, la porte à chaud, assise à chaud. Babini. Donc, quand tu es dans les zones, tu vas te coucher les petits. Mais les gars, ils sont bien forts. Et ça qui concert privé ou bien populaire? Les amis concert privé, Bakondi. Donc, il va ministre, Bakondi, il y a un bango quoi. Les concerts PAT, les concerts Moko, il y a Bakondi Kaka. Donc, ils ont bien vraiment. Voilà, merci beaucoup Blaise Créateur. Ningana lobité ndenge zana ifona ya mafifa après c'est la puisque ndé muto aza sur place en direct ya Guinée par rapport ya musala kitoko zo kosala na kati ya jet set. Merci beaucoup. Soko za ba dédicace okoki ko pesa po talaka ka kala mingi te bogo yakini. Na pesi mbote na Egiforme. Na pesi mbote na David Diaz en direct des États-Unis, Mwana Dallas. Après si on na Pamphile Baka, États-Unis toujours. Après si on na Didi Pelé quoi, Tete Pelé quoi, toujours aux États-Unis, Tete Pelé quoi, Vajo Sala Naï Mikolo, Tete Pelé quoi. On na Fisto Lungala, en direct d'Espagne.
bote na bato tu bakolanda biso vraiment yo oyebi mokwa tombolo donc en tout cas kine tombe donc tombe okomona baimage tokoloba tro te tokoloba na baimage bato bakocomprendre ke qui est le padre quoi donc toprépare oyo ka topréparaki yango nde toserve bango voilà tokoya tokoma baimage mokwa tombolo ole toloba mingi image eloba na place na biso mais ça va eleki bien. Et retour na Kinshasa eza quand bozana nukuna ou bien bokoya normalement si tout va bien si toye lelo te tokóma lobi toyika concert privé mambo osala eza ebele calendrier eza chargé faut tosala tout tozonga kini na lombango po bacalendrier eza vraiment saturé quoi donc faut tozonga na lombango. Merci beaucoup Blaise Créateur. Merci beaucoup. Merci le FIFA. Donc bo wuti kolanda wana za moko animateur ya makasi ya mboka na ngai Blaise Créateur muto mesani ko binisa biso FIFA de l'animation azana mboka wo wapi ya Guinée équatoriale wo wapi biso boyoki ndenga lobi ke baza fatigué lobi ezaki ngombi ba binisaki ba population surtout mingi ba gouvernement gouverneur ba autorité ya monene ya minene ya mboka ya Guinée donc ndenge za boye match ezana ngo bien donc wana eza avant goût ya dynastie et ça avant goût il y a Casino de Paris. Donc, de la presse tant que véritable takinga, journaliste d'investigation, je suis en train toujours de contrôler le terrain puisque Moutalekinga est en réalité des choses à zapéter. Et puis à côté de la pega aux alati. Bayara yara ngulu wao. To ya mamoka ba mission mususu a poto best la pese la kaka. Il faut na ya mananu Ferrari donc limousine Ferrari nazo lukaye awa na benga ye po apesa ya biso par rapport ya ndenge Ferrego la embake regarde-moi. Ferrari do bande ko nanga différence yena ya kosakana te toza ndenge moko te pepe tokotikala ka pe kozala jamais ndenge moko Ferrari wana nazo benga ye na ebite soki na mboka wana ezali te quoi donc Ferrari wana musicien fait rigola o nga wapi nazo ko benga donc poto yamba ye to yeba makambo nini elekaki mais par rapport soki ayambi te voilà. Allô Ferrari. Allô? Ah, connexion maintenant. Allô Ferrari. Donc comprenez que c'est le problème de connexion. Toza toujours en direct. Ce qui kaka muto ayambi bo mbala moko bo eto kota na biso mbala moko na masolo na biso ya kosola na ba mission comme d'habitude comme d'hab. Très cher fidèle, c'est toujours le bogard de la presse. Mais débat oyo, il faut essayer là. Allô Ferrari. Allô Ferrari, mega ko bima libanda au flat s'il te plaît. Allô? Allô Ferrari. Voilà donc nazo sala leko to force na bima libanda. Ferrari bima libanda ya flat puisque tous en direct, il faut expliquer ba fanatique. Merci beaucoup. Donc par rapport au Yagé, ndenge za boye fait rigola apesina bilengi bato bayaki ebele gouverneur ba autorité ya mboka bayaki po bayoka la voix le plus limpide voix oyo ezo pesa bilengi na musique Afrique. Donc ndenge za boye dynastie et ça déjà bato tout bazaka ko sepela. Casino de Paris bato tout bazaka ko sepela. Par rapport ya boulot owapi voilà Ferrari oti ko benga ngali susu. Donc toza en direct par rapport allo Ferrari. Donc par rapport ya kosola toujours na ba fanatique toyeba makamundanga nini legaki kuna par rapport ya nzembo ba bengi regarde-moi ya fait rigola Jésus de Niance. Ferrari wana er moko azo benga ngaya moko nazo benga er moko na yebite. Allo Ferrari. Allô. Oh là là. Connexion est bien té. Allô. Connexion est vraiment malamoté. Donc par rapport à dynastie, toujours continuer toujours. Qu'on continue comme ça la boulot dans le studio avec le padre Mukwantombolo. Moi mai wakaninda nazo benga danseuse, danseur moi Yamado. Donc Yamado. Voilà. Bifalo Yamado.
Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport à la dynastie, toujours le bayete fait rigoler ça toujours na ba confrère naé parce que ça la dynastie na harmonie. Harmonie est ça album il a fait rigoler Jésus de Niance au wapi asala ki yemoko. Dynastie est ça album fait rigoler asala en dynastie est ça 2. Dynastie volume 1 na volume 2. Volume 1 ya onde fait rigoler na ba masana ye ba JDT Mulopwe, ba Bindombe, ba Bill Clinton, wana eza dynastie volume 1. Volume 2 eza dynastie o wapi Orly Gola, ba misi affaire Gola ba yembi place moko. Donc par rapport ya ke ata ba lobi ke non, eza union sacrée. Et lobi c'est Léo. Union sacrée eza problème té. Mais problème eza que voilà Ferrari on a bengi. On a Ferrari. Allô Ferrari. Ah, connexion nous a bien temps. J'espère que TV za radio té. Parce que mon connexion eza toujours mon boulot. Donc na ebité ba gina ngope on dirait nettement connexion ngope za la rapé bien ka terre. Congo l'équipe bino kaka. Siko biloko boton di mapena faire o ya biso a changer nationalité pour na bino. Esimbita. Esimbi ata mukete. Et puis aussi marapete. Tozo ben bato baza kuna poto yoka maramunini Igor Lubasa yakao. Igor Lubasa na me ko benga pe Igor Lubasa aza en ligne merci. Donc par rapport ya Igor Lubasa tozokoka toujours poto yoka Igor Lubasa. Allô Igor Lubasa. Allô. Yangi nyango ninyo. Tous les musiciens connexion ça bien té. Comprenez que non peut-être c'est l'endroit de flat puisque là-bas il y a que des ngomba franchement donc il y a des montagnes et le consort. Exact Guinée équatoriale. Très cher fidèle par rapport à dynastie na banda koloba yete dynastie eza album o wapi fait rigola a ben saki ba masana ye eza volume 2. Eza des projets. Donc eza volume 1 à volume 2. Volume 1 ya onde faire ben saki ba masana ye ba ye ma place moko. Volume 2 eza ba musicien a faire rigola na faire rigola ye moko mungu antombolement ma wakanyenda. Bazoko yemba place moko na ba Orly Gola. Le 7 novembre ne manquez pas. Venez et puis ne mangez pas à la maison, venez manger dans le concert de Ferrigola Jésus de Nias puisque Mundela a pris l'accord pour na mututu akoya na kati concert aya alia ofela mais la champagne ofele ba jeu ofele mais kobo ça n'était $180. $180 yangonde makambo yangonde ko peso accès pour que ndolia na kati concert ya Ferrigola Jésus de Nias munko antombol moi mai wakanyinda biezo ko teka ma toujours na casino de Paris le 7 novembre un certain dimanche bogarde de la presse ngai na ba poulet na ngai puisque nga na batu nga na kambaka na ngai nga na batu na kambaka na ngai na batu nga na kambaka to na kati casino de Paris na bokasa vena nga kosa colère et puis n'hésitez pas tous déjà na moi j'ai mon concours pour na gagner billet il y a Casino de Paris, donc j'espère que ça va le mois prochain. Et ça qui peut information mingi Costa Colère à ça concours mon par rapport à le billet visa passeport au félé maramutu au félé na Casino de Paris au hôtel à concert à faire rigoler Jésus de Nias mungu antombolement ma wakaninda to za pour ça 6 personnes na 6 personnes et sengeli kaka to repesa ngo à ta prochaine émission parce que ba détail mususu na nazo yango te donc très chers fidèles ne manquez pas abonnez-vous à notre chaîne. Oh wapi yeso kotel sabino ba information ya solo ya faire rigoler Jésus de Nias mungu antombolo ma wai wakanina merci beaucoup na Francis na sima caméra to na Ferrari azolo banini bon après na bimi libanda mais biso connexion ngo kitoko te connexion pour na solo la donc simba te ka ba voice banini mais biso to en direct moyen to banda oyamba na ba voice simba te lokuta mabe ezalate ça dit boko solo la na mino ngai Francis na sima caméra coaché ozoko coaché par rapport ya j'ai demandé makambo eza nango bien ezaka juste avant goût eza avant goût restez toujours branché scotché sur votre chaîne Mungu Antombolo TV avec le bogard de la presse congolaise qui a dit que tous ensemble on va se retrouver tout juste après bye yo